Bonsoir, bon à Londres. Aux amis, c'est Nabino, la voix des anges de Kalikolo, berge chante. Kafu na kafu ya osarana tsebino mo boyebi. Donc, babindega ezalara. Nazo bela, papa beli, abeli sibena bana. Donc, corps peneza bien tellement na senti moi ça va. Ni na beti tour na talapé ba collègue ne bazo travailler. Naza tout bien dans le bomo na tisha climatiseur, bâtiment ra boye ba jokingi. Donc, papa moi Gucci. Donc, naza bongo na beti kama tour na mona baya ma casquette moi Tony. Donc, moi tour kaka na tala baya comment bazo évoluer et ça li bien répéter les qui toko maramutu pepele. Ah, ke pas lisu hein. Lisu gola lisu. Mais yeba on siko eza actualité yango ya. Bana Londres bozoka pa etala koda. Donc mingi on lobezate donc na souhaité ka bonne guérison na président na Ibrahim Nzambe na nyonso. Donc ngape moi na yoni na zabe na minute yo ça va un peu déjà donc ce mo na tamboli bo eseki makasi pene côté. Mais semaine prochaine de bo mo na ngasko na tatami de bo zoba image bo pe blora sika malgré tout na zo bela motezo sala. Na beli mais inspiration ezoya. Pour makambo ezali boyoki moloma mokie na frappé wana boyoka ngo moloma mokie yo mokolo bakina nga chéri tokokende paradis tomona yawe lelo yoke yo tiki ngai nakomi lela kanga mokoma awa bapoje bapomese nyonse ke na mai chubu Mbalingwa mama Charlotte Pigeon Chubu Mbalingwa Ibrahim Nzambe Chubu Tony Twingi Gorgani get se samba Don na esa malgré maladie mais mutu eno wa osala pour ba plan sika yé pina yé pour sentir on va répéter zoya donc tous ensemble na kuti ba ninga pina donc makambutu kitoko donc ya ba bonne guérison à l'issue na présent na Ibrahim Nzambe nyonso ngapende kalikolo bana to alona bo bagla minute pe nzamba salide ngulu donc moi makasi ye na nzoto mais semaine to banda to banima kamuna bino na lo balanga trotte po na pe na mo repos boyebi kaka dans na pe mpena na nyonso kafu na kafu pesa tango toujours champion idéologie changera tu sais dans marambo ya moi na lo bara peki sanga ela konya so mama e ba isanga ela konya so mama e re kasi ko peki sanga na pesa tango na lingite ya koba isanga mama Charlotte ngana boy pona yerere na yoro na yerere na yoro mwana mama Ibrahim pesa tango mama Charlotte Pigeon bobo japonais yo porte-parole du chef ataba boyinga e yokani bonne guérison pendant émero ya Ibrahim Nzambe na nyonso bonne guérison biso to lemba ka te doto sa toujours musala ou ya soda la code ya makasi ya kafu mwana njili ya kala ya tongo 6 registre peut-être ça bango que poto to yon pe 6 registre ta ba la muka biso to comme déjà bonne guérison bala marche tu pigeon vert na oki masa nga beva ke nga pesko ne na kenete me na kosaka moi c'est en qui lelo ya ngwana moko soka mati moko benera na se papa yo komyo kendo tikanga moko désolé Ibrahim banzata mokuma ya bana sito boti papa awo komyo kendo tikanga kaka désolé monuma Ibrahim ya Nzambe motema ma Charlotte Pigeon vers na London ouais on a la koda soda makasi we mabengaka na kole bango kaka no lemba bango te na kola ngoti suka père uzaba soda bana babunda makasi pe babunda makasi donc basalam bote bazali ngapela la pyramide kaka lisu likolo ya lisu système alelo lisu likolo ya lisu elengi na kati na ngana suki na ngai wana baba japonais petit geek s'il vous plaît Doumer na biso ye mais ye abel lobaka mingi te pe regarder on lobate mais ye boulonné bino mo bozo wa Chris Moda da makolo na maboko ezo sala 7 pédales 3 fois pédale lobongo yo mo bayo ko 3 fois pédale ye ça va expliquer par là ta muke ta muke bayo kayo ka vona yoti azo bela mais ne ka répéter les président bela belisi bana mama Charlotte Pigeon beauté donc kitoko fort musala nde ba le bébé était même musala tout man na biso ki lelo nde yeyo makambo itali bana Londres
Tony Twingi Gorgan Daki Biongo Eli Biongo na bossa na raté ser na kwani na Londres malgré tout ma bossa na bossa na te kwani na Londres salon José Mampuya donc kafu na kafu de Bobby de Londres alors bossa na te bon ouais ça gelo prisili soda makas Bobby de Londres na pesika ba bon guérison na leader Ibrahima était en maman Charlotte et Pigeon tu veux que santé ningana mo mukeme tu vois que dans Zambie déjà sali guérison kotika tianzoto beaucoup déjà elle est quoi nango alors bambo tega trop kimia parce que ça va toujours à bosser on est toujours ensemble tu évoluer kaka ba chance capé zo ba kisama toujours to kende kaka to kende c'est ça to koma tu vois que to koma sina terre promise to koma babi la kese la ka et ko kisama raka alors leader le roi de la santé déjà comme calme bah merci mingi pas dans Zambie il n'a pas ça kimia to linga toujours en forme pour biso beto ça la bien malgré tout ngapela tembe na zolo bawa na surzo ka mo on mara mo pe ka ba maladie ya maladie kaka mais nabi que maladie za nga été ezande mekende voilà kende lango de évoluer toujours merci na pesi ba salutation merci voilà Ago ya lire aussi temo remontada Samora sa pitié qui a des végements à Canada Tiwata. C'est peu fort l'idée na ngai boya Nzambe na nyonso Nzamba monde entier. Moto akela biso na mokipoto zala. Sala ka moi bien quoi na l'idée na nga bele salinga pasi mais na c'est peu la komi bien pas ko zala bien. Ti siècle ba siècle. Ma bio se donne makasi rosi tembo yeyo. Mama Charlotte de Picha bambote, mabaya de Londres. Bango ne sera ba Londres mais bambote na bango. Mote mama be yo si wapi. Mambo moto wolo nyonso zo chalate pista ferre yango ngana resona ka le moment di passé tango to ko kende na cinéma na katsa ville to sukola la plage to la liste nzoto na H je salue toujours ouais bana poto bana Londres monde entier mobimba bozo mona ngai yo c'est que na bino c'est que makasi wa simbi makambo Ibrahim Nzambe na nyonso veut que nous ensemble avec mon porte-parole au kacha mouvement bobo japonais les bozo mona karaté biso wana toujours ya na kacha Londres en tout cas président na biso Ibrahim Nzambe na nyonso sengi na yoka keta take ngai vraiment secrétaire na zaina ma problème kidi yo et bien au début que zaina makambo ya ba matanga bana micho ko kuna mapundite mageni yes mapundaki mais ko pe fo ba monsieur ma mercredi ba kunda jeudi on a ça que fort de roya pour ta makambo belé kuna bota famille na bité na kotika mouvement na ngai te funa ya bana poto to ko mona ngakala ngai na zombi seki na bino star diema mdangola chef na bango ba boya ngao na Italie ta kuna mona mona na promise nous na poto ba ya ngo mon bah on a pas mon prima on le dit on va faire la chose du bien mon prima ma chouette pigeon moté bien les lieux à trop c'est pelé à trop gros bijou ba go bana ba ma mingité pour bana mingi ba beli bana msusu ebi kana ngi za toujours je vais ka to pese la ko masolo ngo za la kitoko bon bye ouais merci mingi ouais bana Londres basalam ebele c'est trop donc mingi vraiment ko le bezate donc tozaki vraiment na moi douleur makasi papa na biso Ibrahim Nzambe na nyonso auti ko bela merci ko Nzamba sungi mo ba guérison na nkolo donc merci vraiment na Nzambe osungi moi na Ibrahim à se rétablir normal donc papa tanga belaki abelisi biso bana nyonso donc ebeleli ya papa ezalaki vraiment bien teka na biso tout obeli tala vraiment séance oyo toleka semaine oyo donc esalemi vraiment ndenge comme il faut te donc malade ya papa ebelisi biso tout baberve chante badiscover Chris Moda donc barosi bantembo au centime nage balakoda banakonda bamonani te mpona babeli bantiflamme babeli donc musique babobo Japon donc papa kobika na yo sali biso bien tolike semaine oyo makambo tout en marche ya bambote ezaka ke bajojo muya tobosani te donc Joseph Vwemba na Londres Ivan Todake Teddy Koyi oza prêtre
bango te yo nde makambo